EHP Média, la chaîne qui vous édifie 100% chrétien. Toka lilobana to dispose mama wepai na yo itize mo wumbu no pusama ye nani atelema Yesu Masia alo bali boso ba mpatino ba bwebi na ba troupeau no Seigneur so balinga lo ba kufa nzamba lola maloba neza gilete mbelite zo samite mabata kase zalawe ko peza kimia so pe biyana mema ye na dimension ki bonzambe na yo matise Yesu Masia likolo nyos cher na moto nyos ko loba Seigneur e zalawe ko uti pai na yo est-ce que na nzelo solo na komo Yesu Masia tobete maboko wana ta muumba nzamba zole ka Bible zo baba yamba baumba nzamba na double honneur amen amen ba pour honorer parole nzamba ta muumba nzamba zole ka évangéliste amen Tondi nzambo zama osimara nzambo ebaki mokono yele sengeni to sangala sin Christ na libota afin que toka balosusu malaba mutuya o tsena ndana biso na tongwale yaka nzambe tobeli makasi pengo wana morobeli ya solo ngaite kasi yonde nzambe lobato sin Christ par la foi à travers tango na bozambe nani régner par la foi lisunga molimo nani ya yote nzambe constater René telekonesika na zubo konzi à côté de meleko sin Christ par la foi na mvutuma même ka sin Christ va penser libanda nzambe na blia et constater na tango na kombo na Yesu yonde régner konza moka na bonzambe na yo afin que to yamba ya mutuya ko te pana bonzambe na yo na lo kumkembo izonge pana nzambo lo na vulu sin Christ na plus na mo sin Christ pa blende par la foi na moto na bonzambe na yo na kombo na Yesu de dobi amen bana amen amen comme on a dit dans mon cours lelo bongo eloko toujours partager le cours à thème na mo ina lelo meza moto atake like pa na nzambe alati sakai motole amen nzambe alati sakai nzamba la lokumu amen parce que dans na bato oyo batake like pa na bato mosusu monete bitumba na ngweleki esenge ila kimela bikoto bato mosusu bamoni te na sambeli mingi mais na su eloko te amen bana nzambe eloko moko te lemanaka nzambe epai na nzambe eloko moko te na voisin moko te andokelo bete yo komona aleki nzambe na makasi te amen ebande bongo bakomi na nzambe apana biso ya koyede biso mokie na kotanga amen bana nzambe na mokanda na Esther chapitre 15 donc chapitre 8 15 à 17 amen bana nzambe Esther azalaki mwasi ya mokonzi amen bana nzambe ebongo azalaki na ndeko ne moyuda na kombo ya Madoshe amen bana nzambe ebongo azalaki na moto ya mosala mokonzi azalaki na kombo ya donc ya Amani amen bana nzambe alobi ete atiaki motambo Madoshe afin ke ntango azomona ye motema ezosepela te amen bana nzambe bongo tozo na 15 awa donc tozomona elonga o nzambe apesaka epai na bana na yo batiele mitema amen bana nzambe totangi na kombo na esprit totangi na mokanda Esther chapitre 8 verset 15 à 17 totangi na kombo na Yesu amen Mardoché sortit de chez le roi abimi epai na roi avec un vêtement royal bleu et blanc na elamba ya lokumu ya bokonzi ya pembe une grande couronne d'or et un manteau de bissus et de pourpre. Amen. La ville de Suse poussait des cris et se bato la ville bazokanga pe bazokumisa nzambe. Il y avait pour les Juifs que bonheur et c'est kumu allégresse et gloire. Amba salaki epai na bango to epai na kombo na Yesu Kristo bana. Amen. Abe na bayuda nyonso osuki na kombe papa na biso 16 osuki na sa alobi epai na bayuda nyonso ezalaki lokumu esengo pe donc bango nyonso batonisabaki na esengo mpona oyo nzambe asali amen bana sa na vai comme esengo na vi na bango mwana nzambe ezalaki na etape ya pasi oyo balekisaka amen bana sa etape oyo donc bana nzambe ebele bazopengwa nzambe mpe kokende na ngambo mosusu amen bana nzambe parce que balekaki na etape ya pasi wana Amani ataki motambo ataki mibeko pona donc ayebaki
alobaki ke moboko nde sengeli ekanga madoshe mpona apandre ye to adiembelisa ya mene bana nzambe ebaki ete na mobeko oyo nde akokweya ebi ete na motambo oyo nde akosuka amene bana nzambe ebo motambo ezwaki madoshe bana nzambe balobi ete afandaki na kimia te akendaki na koluka mama mokonzi oyo azalaki ndeko na Ester amene bana nzambe balobi ete ye mpe avandaki na kimia te butumba azokende kokutana na mokonzi balobi ete mokutana na eza te amene bana nzambe mwana nzambe ozokutana makambo ozolimite bomoi na yo mwana ete na koluka mpe na nani esika nyonso ozoluka lisungi balobi ndeko ezali te esika nyonso ozoluka olobi ete nasa sortir ata na likambo oyo mpe ndeko balobi ete yali te mwana nzambe ekomelaki madoshe mwana nzambe avant mone na kolata nzambe alokumu balobi ete alataki saki balobi ete azangaki makasi ya koloba parce que amonaki ete nde bamitikaki epai na nzambe alobi ete Ester akende epai roi balobi ete nzela ya koluka solution ezalaki te amene bana nzambe ke Aman noke madoshe asalaki ya likambo batumbolaki ete babetaki eloko te ya madoshe ntango Aman azwi alobi ete nasepelaka na active na ye te amene bana nzambe ndenge namonaka ye donc atelemaka na porte avandaka na porte donc motema na tukombie na bino bakanda yo batukombie mwana nzambe siko otekelaka bakanda yo batukombie siko opandelaka otaka azomona azosilika mwana nzambe nazoyeba ete moto esengeli nasele yo motambo donc natele piège moko osengeli akwea mwana nzambe mais mwana nzambe tanke bana nzambe atozomona madoshe baresisaki na batata nyonso ya mane amene bana nzambe bayuda nyonso batelemaki mobele elonge mpe na nzambe mpona koluka lisungi mpe na ye mokonzi amene bana nzambe nde mokonzi ekokanisa mpe kotuna na likambo oyo ekomeli bango amene bana nzambe nde esengelaki ke Ester aloba epai na mokonzi ndeko eza na makambo ebele bata koempeshe na vi na yo afin ke omona te bolamu na nzambe eza na makambo ebele bata koempeshe na liboto na mwana nzambe afin ke okoma na biti te oyo nzambe alingeli omona nzambe esengeli na biso tuto donc soki olingi omona loboko na nzambe otele donc eliki epai na nzambe kote eliki epai na nzambe eza ya lelo te olobi te o makambo ezowumela esengeli na ngai na tika nazomwa makambo bazoloba na ngai yango te tosimba te mwana nzambe malgré mikolo ewumelaki malgré résistance ya diable mwana nzambe epemetaki te madoshe batika te epemetaki te Ester atika te na se ya makolo na nzambe nde bawumelaki na koluka lisungi na se ya makolo na nzambe nde eliki epai na nzambe nde mwana nzambe okomona loboko na nzambe loba amen mwana nzambe ye Yesu azoloba na Marie alobi na bango eza na makambo ebele ekoki na koleka eza na makambo ebele ekoki na kowumela na vi na yo mwana nzambe mais soki otie eliki epai na nzambe okomona loboko na nzambe nde azoloba na ndeko ya Lazare alobi ete si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Nanga ite, mais Seigneur no kaka ozala na kondima. Nzambe, to pona bi ote like pa na nzambe makambo etu biso moi na yo. Nde balobi rien n'est possible à celui qui croit. Donc tango ozondima pa na nzambe, nde bolamu na nzambe kobota na bo moi na yo. Ote like pa na nzambe, nde komatisa na kondima na yo. Amen. Donc makasi ya vi na mwana nzambe, ezoye longo na kondima. Si tu crois de tango na zondima, nde makasi to ba capacité lo tango na kondima te, nde tango makambo elekela komi loboko na licham makanisi nde makanisi kondima na yo sana ezokwea ozoyeba ete malgré oyo meleki nzambe te ati oyo etelemi meloko moko teleki nzambe na makasi nde tango kondima na yo ezomata epai na nzambe nde tango bilaka na nzambe ebotaka na vi na bato nde bilaka na nzambe epai na madoshe mpo lata nzambe na lokumu mpona mwana nzambe alongwa na etumbu oyo bato bakanaki mwana ebrekati mpe na vi na yo lolenge etumbu bakatalaki madoshe parce que batielaki etumbu teke lobi akoya mokonzi te me batielaki etumbu oyo esengelaki bomoi na ye suka na nzela oyo esengelaki vi na ye kufa oyo esengelaki atteindre biti te na bilaka na nzambe lolenge moko na vi to libota na mwana nzambe eza na bitumbu bakati na vi na yo eza na bitumbu bakati na libota na yo eza na bitumbu bakati meme na mosala na yo eza na bitumbu bakati mwana nzambe na réalité meme ya baetide na yo donc bakataki bitumbu oyo pour ke azala te en vie noke pona na vi na ye Aman amonaka esu madoshe te mwana nzambe na vi na mwana nzambe na bato ebele bazolinga kutu bamona ko lisusu te azolinga vomi amona yo na kunda vomi amona makambo na ozolela vomi amona okufeli mwana vomi amona okufeli ndeko vomi amona yo na kolela kasi amona na esengo te mwana nzambe
mono na makambo elelisaka ya pasi ozokende pa moninga pa koduka lisungi ongaya wana suki ongaya watalika ndazomona esengo na ezomata parce que tout monde atake esimbi mais awa tozomona mata akatake tumu alobi ete madoshe esengeli kweya madoshe esengeli na pandre ye madoshe esengeli na diembika ye esengeli mwana nzambe balobi ete atandaki nzete ya molai oyo esengelaki donc yango nde badiembika madoshe amene bana nzambe mais tumbu wana mwana nzambe ekwelaki yimo tiki ete bato batilo mitana bango ebeta bango bato bamitolo mabe na bango ebeta bango tiki ete mwana nzambe na kufa lelo kambala kitonza mbala loku olenga la seki madoshe malgré ma circonstance malgré ma plan à traverser donc le traverser mwana nzambe malgré nzela ya pasi ozoleka malgré nzela mikatongo etanaka mwana nzambe kobota na bina yo na matamba monise un jour ezalaka na mokolo moko atelemaka moto na suka obeta tiki ete basala efere madoshe aya mokolo moko nzambe atelemi apemetaki te bafela bango susu mwana nzambe continue tiki ete lelo atravers losambo na ntongo ya lelo atravers makambo oyo na ye na se nzambe wana kati ya limite bandoki na yo atona bandoki na yo atala ete efela na bango esue atala ete monyama na bango ebeta bango moko atala ete mosamba na bango ebeta bango moko nzambe wana palola akokola badoshe alobi ete na buku ya souvenir eza na elo buku ya souvenir ya mokona lelo ntongo ya lelo nde nzambe azokanisa alobi ete moto batieli motambo eza na bolamu moko te asala alukanga mokolo moko te nde nzambe azomona ntongo ya lelo azomona ntango ozolunga ndako na yo azomona ntango ozokoluka elongi na ye sike nzambe afongola kumba bakanga na vi na yo ozala libere na ntongo ya lelo ozala libere na ntongo ya lelo na circonstance nyonso na réalité neti akumatandoli parce que kotama tambele tiko mwana nzambe neza kondima na yo neti kwa parce que tozaka na kondima te mwana nzambe ebele bavandi ebele balali bake koteka me yo lumwe ndako ye se koza na kondima siki ete na kondima ne bota mbuma kondima wane bota misala kondima wane batise mwana kona apekokoya te kondima parce que basukaki mwana nzambe nde nzambe abalolaki makambo donc na loi oyo etelemaki te batikaki lisusu bato na kozela te mokano oyo amana akataki te mwana nzambe tika ete bokozi na nzambe elanda moto moko na donc na ntongo ya lelo dans chaque province et dans chaque ville et na ba ville partout où arrivèrent l'ordre du roi il y eut parmi les juifs de la joie et de l'allégresse des festins et des fêtes et beaucoup de gens dont car les craintes des juifs les avaient saisis. Amen. Olamu nzamba salaka na bobo na bato epe mataka te mwana nzambe kende na pamba te oyo etiraka même bavase nde olamu nzamba salaka bete na ba oyo bazalaki bayuda te bango mpe bakoti bamibengisi bayuda tobanda nde nzambazo donc azobatisa esengo batali bolete mwana nzambe na entourage na yo bamona bolamu nzambe azosala bamona bolamu nzambe azosala na libota na yo apesi eyatire bango baloba ete nanu tomona te baloba ete eloka bonano esalama te me nzambe nino asambelaka tika biso mpe lelo tokoma bato ya nzambe wana tika biso mpe lelo tondimela le nzambe le bon berger tika biso mpe lelo tondimela nzambe ya prophète ukam parce que baboni bolamu na nzambe mwana nzambe parce que baboni bolamu etiraka mpe na nzambe loba amene bana nzambe mwana nzambe na vi na biso mwana nzambe ezala makambo ebele oyo soki nzambe asali yo te mwana nzambe ozala kokufa mene bana nzambe tozalaka bato na kokufa bato na kosuka bato na koluka lisungi epai na bato mwana nzambe ezali te amene bana nzambe donc soki nzambe te bato oza boye te amene bana nzambe donc ntango ozomona ngai eza bolamu na nzambe tomona esika nyonso nazalaka eyatiraka bato baluka délivrance oyo azweli yango wapi
baluka ete moto oyo asili pamboli wapi mpona nga mpe napusana nazwa yango mpe na libota na yo tika nzambe asalango mpe na vi na yo tika nzambe asalango mpe na nzela ya moto moko afeke lipamboli okozwa e atire bato bana baete bokoko na bino ezalaka boye te bana baete loi sensation eli wapi mpona ekoatire bato baaproche yo mpo bayeba bolamu na nzambe eutaka na bino bamene bana za paske nzambe asali mwana za elongo na kondima ene eloko moko elekani nzambe paske lazare azalaki na moto mwana nzambe akokufa babengaki yesu mwana nzambe epai na nzambe totala ezalaka te meme ozomona lokola nazomona etape oyo docteur alobelaki ngai deja bakisi na meli esili me nazolobi kote nazomona réalité oyo balobaki mena oyo nazovivre eza mosusu mwana nzambe abangakimaka moto na ntango na pasi te ye nzambe azalaka na pasi mpe akumbaka bato na esengo malgré na pasi ya liwa malgré na makambo elelaki malgré batiki na kati na kunda malgré bakumbi yo kunda na kufa me yesu alobi si tu crois tu verras la gloire de Dieu olongola libanga tika moto moko nzambe alongola libanga na oyo tena bolongola libanga ozota barrière entre yo na nzambe libanga ne lungo na ntongo ya lelo afeke nzambe amona yo mpona koloba ete deliele elesele ale ozala delie na ntongo ya lelo parce otikala na kuna te ozala mpe lie te ozala mpe lie te na ntongo ya lelo okotikala na kuna te okozala mpe lie te loba amene bana nzambe ozala mpe lie te nota mitindo ya yesu apesaki epai na bato alobi ete deliele d'abord liboso alobi ete bolongola libanga amene bana nzambe alobi ete bolongola libanga apres kolongola libanga alobi ete deliele elengaki ezali makambo ememaki yo na kufa eza moto akufi bazali amene bana nzambe memalielie nzambe azoloba mpe libanga ezolungwa ekipa bibisa yo na kunda delie na kombo na yesu kristo amene bana nzambe yesu azoloba deliele elesele ale donc bomo ya moto moko te kotika oyo sante ya moto moko te ekotika na kati ya luboko ebola te na vi na ye oyo elekele ndelo nde nzambe azokota mpona kobana na moto sheme ya sika lobi ete ya kala ezobwaka elongo ya kufa mekomi ya bomoi elongo ya kozala lie mekomi ya delie po marche na kimia otambola telo nzambe otambola te selo bato ya mokili te me ozovivre nde oyo nzambe alingi na vi na yo esika moto moko abika donc mpona nzambe na kombo na yesu kristo amen bana Psaume 23, chapitre 4. Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ton bâton me rassure. Amen. 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 Yahweh ata soki nazali kotambola na kati ya molili ya somo. Amen bana nzambe. Nakoki kobanga eloko te otambolaka nzela moko na ngai. Amen bana nzambe. Olakisaka ngai nzela. Amen bana nzambe. Obatelaka ngai na makama nyonso. Amen nzambe. Bato na biso yawe azali bobateli na ngai. Amen bana nzambe. Yawe ata nazovivre lokola nazovivre te me nakobanga te parceke aza na ngai. Parceke aza moto atrasaka sheme na bisiko sheme eza te. Aza moto atrasaka nzela na bisiko nzela uta bokoko babosana babi ete nzela soyo ekolelaka nzela te. Desana soyo ekomona nzela ya bolamu te. Desana soyo ekomona nzela te. Basaba nzela zamba na zamba. Me balobi ete aza moto oyo atrasaka sheme na bisiko sheme esalama te. Tika atrese sheme na sika na desana sa moto moko na sokwa. Balobi ete alakisaka ngai nzela na bisiko nzela ekufa moto mokoko. Balobi ete desana se leka bamona bolamu te. Bato nyonso ya liboto bakufa na maladi kaka bato batanga me bazwa misala te. Bato nyonso ya liboto baluka me bazwa te. Dazolo balakisaka ngai nzela donc atrasaka nzela ya makambo ya sika oyo ekomema biso kino na loboko tozofika bikambo nde mwana nzambe. Balobi ete nakobanga eloko te pamba te parceke abatelaka ngai na circonstance nyonso donc mpe na nzambe akobatela mpe akokurone bomo na moto akotele motema na banzela nyonso afin ke toteliki madoshe mwana nzambe nde akuronaki mwana nzambe nde azokurone bomo na moto moko na ntongo elo mwana nzambe
ete nzambe wana azali pamboli ya moto moko alakisa moto moko nzela onzela ebunga atala te chemin ya sika na bato chemin ekangama asala ete alakisa moto moko nzela na circonstance nyonso na circonstance donc mwana nzambe na circonstance na ngai te donc na circonstance ya likambo oyo ozotubisa bomoi na yo nde nzambe alakisa yo nzela nde azoloba na circonstance nyonso na réalité oyo ozovivre onga nazovivre te na réalité oyo ozokanisa onga na komi te na réalité oyo ozomona onga na moni te nde nzambe wana atambola na yo balakisa yo nzela nde nzambe wana afunga makambo etamboli te na vi na yo mpe nzambe apesa vi nde alakisa moto moko bosole na ntongo ya lelo asala ete nzambe alokumu olata na ntongo ya lelo asala ete olata honneur oyo nano ozwa te na vi na yo asala ete olata honneur oyo kokamwisa bato balokanga makambo okangisa bato esika nzambe apamba makomeli na komona parce que nzambe nde asalaka mene bana okomona yo welonga olo yesu okomona yo welonga okomona yo welonga okomona yo welonga yesu okomona yo welonga okomona yo welonga okomona yo merci pour la matière merci pour la ngolo la kibiso ya kosangana suna esika tonda nzambe loba na nzambe merci na bolamu pe maloba na ote hotel na mona comme pona kokwelisa bomo ya madoshi mwana nzambe obete na bomo ino makambo oyebi te bato osala eloko te babata motambo nini na vinayo misusu omoni misusu omona te yo nde nzambe etelema parce que yo nde nzambe naye koluka na ntongo ya lelo naye koluka na pamba te parce que makambo etelemeli ngai nzambe telema mema lobiko na bomo na ngai telema nzambe mema la confusion arme nyonso batelemisi likolo na ngai na libota esika na mosala esika na sante na ngai na kombo na eskuso bondela mwana nzambe na kombo na eskuso la mitambo ya toroka la mitambo ya misoro para fua mipepe ya malali mipepe ya kufa na mesina yo na kombo na eskuso nazo telemela nazo zo bokonzi ya kwa nile
nazoza bokonzi ya koneutralize plan nyonso bakangi mpona nsoto libote na sante ezaka bokonzi na kombo na Yesu na kombo na Yesu Kristo parfois ondela mwana sa nakoza bokonzi nakoteleka na mbongo ya tata mbongo ya tata oyo bakangi na kuku likolo na sante mpoini kota na yo oyo na mbongi te elema nyonso ya nzambe mwana nzambe ozobanda kobela moto loba na nzambe moto meme na basinga molili bakanga na kupu loba na nzambe moto na mitambo bata na mitambo to na bo mitambo na kufa bata libota na yo loba na nzambe moto ekotaka na se ya mabele moto banda kosikisa mitambo bata ya basinga bakanga zika na moto na kombo na Yesu Kristo ondela parapluie nzambe na moto na yo ikona liye eba na kontinentalize platinere na zile la moto ebe na kontinentalize na molili na zile la moto ebe na wana zamba asalaki ete apesa elonga na bomoi ya madoshi loba na nzambe na tongo ya lelo loba na nzambe amela telema na vi na ye bilaka na ye elata nzoto na bomoi na yo bilaka na ye elata nzoto na libota na yo na service to na ye nyonso osalaka loba na nzambe nalingi namona loboko na eloko oyo nalingi nasimba bilaka na likambo oyo etambolaki te wana olatiaki motoyo na yo na bomoi ya madoshe nzambe elatisanga kurone elonga laitanga kuona makambo esengo laitanga kuona makambo elonga na vika bolama na kombo na Yesu Kristo bonde la mwana nzambe na fona kombo na Yesu Kristo Otondio nzambe oza malamu mosungi malamu bateli malamu nzambe otelemisi biso parfois na media lelo o nzambe na bilia na mpona koluka elongi na yo ntango kasi bazungolu te nzambe na bilia tolingi topika bolamu nzambe otrasaki mpona bayenge ebele bakoluka elongi no na bilia toluka tozwa tobeta nzambe fengomela biso présence ya moko na moko atia matama na esika chere to elememi ya kombo na Yesu Kristo nzambe na bilia po tosono nzambe likolo na moko tobikela bolamu mpe longo mokili epesaka te tozala mituka sinikila te victoire na nzambe ekanga likolo na biso elongo opesaki parafo na kunda na se na mapipi nzambe na bilia ekanga likolo na moko likolo na ndako na moko likolo na moko asiki bosale parfois asiki koseka nzambe na bilia aye koluka elongi na yo sala nzambe na bilia bilaka na esimba selata nzoto na moko mpona lokumu tembo nzambe na bilia ezonga na moko na nzambe olonga na ekulusu na kombo na Yesu Kristo nde tobeti maboko mpona kobeti EHP Média, la chaîne qui vous édifie 100% chrétien.